ma joie de vous retrouver encore cet avant-midi. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga na petit fali toye lisusu na dossier ya ba wario toye déjà toye kandenge boyebi soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen toya ezate pe tokotikala kuyate lelo toye na petit fali bande konanga ba dossier ezali makambo kutu ya mikete makambo ya minene ba dossier ya minene ba dossier ya somo ba dossier ya pasi pe mawa avant ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Pito ya balisi na pesi bambote na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote kanenge zalaka na yemoko la parisienne ya tongo mwasi nzambe madame Judith Diampovisa na système moko yagu na système moko bio na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bambote nanga na yemoko Franes NM depuis quelque part. Bambote na Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Bande konanga lelo toye na dossier ya petit fali kande na lobaka toujours et encore que soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen toya ezate pe ekotikala kozala te ezalaka bongo ekendaka bongo etambolaka pe bongo na ndenge moko ya bongo kaka ndenge ezalaka. Nakolala nakolamuka na ba dossier nakolala nakolamukana ya somo nakolala nakolamukana ya pasi pe mawa concernant petit fali. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker gros solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix bande konanga kandenge boyebi soki santé na yo eza bien te
je m'excuse, nzoto na yo eza bien te ekozala toujours malamu benga Gafker na lombangu. Gafker aya kosunga yo, Gafker asunga yo bandeko nanga kozela teke lelo situation ezala mabe, kozela teke lelo obela seko bela pour que obenga Gafker. C'est le moment benga Gafker na lombangu asunga yo na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango kandenge tolobaka ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli oyo ebele ya batuto yebaka te. Bandeko nanga soki o célébrer anniversaire na yo en tout cas comme Nzambe premièrement et dédé célébrer yango parce que ebele ya bato bakufaka soki yo oza na bomoi eza pona ngolu ya Nzambe yango sepela na mukolo oyo obotamaki ezalaka toujours malamu mingi yango Étoile Nines TV na équipe na mobimba to ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo ba o célébrer ba anniversaire na bango na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo bazo passer ba moma ya matanga ba o nyonso bazana matanga kande tolobaka tanga matange yaka yebisaka mutu te ke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende epa ya bakingandi matange yaka na ndenge nango na cadre nango matange ezalaka neti mopepe yango comme toujours Étoile Nines TV na équipe na mobimba to ye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko nyonso o bazana matanga na bandeko nyonso o bazolela na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko. Courage na bandeko na biso nyonso oyo bazo passer ba moment très difficile. Je sais que mosusu dans la vie ezana ba situation mosusu bandeko nanga mosusu tomitu na kanzambe pourquoi nazo lekana ba situation oyo pourquoi permettre circonstances oyo na ekopesa ka courage soki ozolekisa ba moment moko très difficile en tout cas ko perdre kondima na yo te zala toujours et encore na kondima ata soki lelo makambo ezo simba te lobi to après lobi situation makambo na yo pe eko changer na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà la famille lelo toye na Petit Fally makambo ezali kane tolobaka chez Étoile Nines TV soki ya koloba ezali te na koya koloba te soki bomoninga na ye koloba c'est que ya koloba ezalaka bongo na système moko bongo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Avant na ya koloba nyonso oyo ekosengela na ya koloba ekozala malamu na tiela bino nanu mwa video muke mukuse kaka ya ndeko na biso Petit Fally bolanda ngo na bukebi nyonso et après mama Étoile akozonga pona koya kosala analyse na ye kaka ndenge na mesani kosala ba analyse na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Tolanda nanu audio oyo et on se retrouve juste après. Voilà. Non, c'est la chorale. Petit Fally, je t'attends à la chorale. Le jour où j'étais Alpha avec Omega. toi, tu as chanté la chanson Alpha et Omega. De tout temps, il conduit ma douille. Alpha Omega. Alpha Je Omega. ne suis pas comme ça. On s'étend, toi, Timondier. Alpha, il a commencé tout manger. Moi, j'ai beaucoup avec qui passe tête à tout. Alpha. Alpha Omega. Alpha Omega, les dieux de tout temps, il conduit ma douille. Alpha Omega. Petit Fally, acclamez. Voilà, de retour na bandi ebele ya batuto tu kolanda mwa vidéo eza vidéo ya Petit Fally pona batu o baye bakate. Petit Fally a priaka a bondelaka na église ya pasteur ya prophète Francis Tatou porte de cieux o ezalaka na kin ebele ya batuto yebi église wana de place atatango mwasi na ya botaki kanenge ezalaka après kobota soki mwana kokisi 3 mois normalement tomemaka mwana na église alors yaki kosala ke Petit Fally na mwasi na ye qui est Prisca la mignonne
bamemaki bébé na mwana na bango ya mwasi na église ya pasteur Francis Tatou ye mutu abondelaki mpona mwana et après bakontinua na bango kokota na église ya pasteur Francis Tatou. Bon, eloko oyo esali keno to ya kosala analyse concernant Petit Fally parce que quand ndenge boyebi moi vidéo oyo etamboli sur les réseaux sociaux ebele ya batu quand ndenge totiaka ba numéro na biso ba téléphone, il y a de ces personnes oyo ba bengaki mama Étoiline ba bengaki ye po na koloba po na ko na kobimisa oyo ezalaki na kati ya mitema na bango quand ndenge boyebi chaîne na biso eza chaîne ya ba information ya ba analyse et aussi ya ba toli. Alors la plupart de gens ba yé premièrement bazana moi suggestion mibale concernant Petit Fally ya liboso eza que toyebi ke Petit Fally mosusu alinga kosala ba biloko neti ya ba comédie. Est-ce que ba comédie na yewana il faut amemaka ngo tina église? Est-ce que eza bien komemaka ba comédie na église? On eza motuna liboso et puis motuna mibale bato ba omituna pourquoi esalaka ke Petit Fally azalaka en mesure te ya ko prononcer ba mot bien te. Azalaka mesure te ya ko prononcer ba mot bien te ata soki akoti na ba interview moko o eza sérieux au mona façon azo prononcer ka ba mot na ye c'est comme si mutu moko azalaka na mino na munoko te to ezalaka ndenge nini. Bon motuna liboso ba comédie o Petit Fally azo sala na église en tout cas nga depuis kokola na yebi ke basakanaka na église te. Église eza place oyo bakoki kosakanela ngo te. Je me rappelle même eza na émission moko na sala ya église Bethel oyo basalaki bitumba na Bruxelles na yaki koloba awa keno ata soki ba diacre na ba pasteur na ba ancien bazoyokana te bokoki jamais kosala bitumba na église. S'il faut que bo sala bitumba na bino ezalaka malamu bo sala bitumba kasi libanda na loba yango na awa pe na komache ba mona ngate na koloba lisusu ke tokoki kosala ba comédie na biso ba buzoba na biso libanda mais place à église eza place oyo Saint-Esprit akitaka eza place oyo molimo mo centre ekitaka place to solo la kana nzambe. Je sais qu'il y a de ces personnes au bakoya koyebisanga que mama Étoiline atana banda kona biso nzamba azalaka to connectaka na nzambe. Oui bien sûr mais tango déjà soki tokoti na Bible ba oyebisa biso ba makambo ya temple combien ba prophète ba bandai kotonga ba temple wana ezalaka place oyo moto ekitaka soki ba o basangani bino nyonso bosangani mwa ba délivrance ezo salema na bandako na biso to priaka eza na ba délivrance o tikala ko salema na bandako na biso te tandis que soki toke na ba église o yazo sambela kote kuna o kuna o mona ba délivrance ya makasi esalemaka kana ba église yango place neti église ezalaka bisika moko ya ko respectaka oki jamais koya na ba comédie te na kati ya église. Oyembi soki oyebi nzembo te okoketa koyebisa prophète ke nzembo wana nayebaka ba parole nango te me nalingaka nzembo wana mais peut-être opesa nga chance ata dans 2 semaines nakoya koyemba ngo nakende koyekola ngo ke komemaka ba comédie na église. En tout cas ce n'est pas digne eza bien te église tokendaka mpona kosambela tokendaka mpona kosala ba comédie te. De l'autre côté badeko ebele bazomituna pourquoi Petit Fally a prononcé ba mot bien te azalaka na mino na munoko te to ezalaka ndenge nini. Bon je ne sais pas parce que koltala ba interview mingi ya Petit Fally bon mutuna mutu azana ndenge amemelaka ki star na ye peut-être de son côté amonaka que soki aye ko sala biloko neti ya kosekisa yango esalelaka ye visibilité ya makasi. Je ne sais pas mutuna mutu penza azalaka na ndenge ya komonela makambo. C'est de la même façon avec nous autres ba youtubeurs na ba youtubeuses. Chacun a sa façon, toute sa manière de présenter ses émissions. Il y a de ces personnes oyo ako ayebike nga émission na nga na bandaka émission tina suka na pesa ka batu bambote te. Eza na batu mosusu basalaka ba émission pona koya kofinga baninga.
eza na bato mosusu basalaka bémission ya barando eza na bato mosusu neti babiso toyaka mpona kosala baanalyse opesi information et puis opesa teoli. Donc je m'excuse, je ne sais pas parce que koloba ya Fally ya Petit Fally tomona kangwa ata na mwa video na ye ya moke soki asali mwa video na ndako ye na mwasi na ye en tout cas biloko abimisaka je ne sais pas soki parce que kotala na munoko ya Petit Fally nga na meka penza kotala mwa mino liboso na mona kango te je ne sais pas soki ezalaka to zalaka te mais na mona ka penza ke mino ya liboso ezalaka te ezalaka penza te. Bon, lelo oyo soki mino wana ezalaka te mais lelo oyo tozana ba mino moko ya plastique oyo bato ebele batiaka parce que soki mutu mino ezate moyen o prononcer biloko bien te ezalaka te ezalaka bongo mais soki mino ezate en tout cas ozala malamu Petit Fally somba mino otia talaka yo za star mosusu bato bazana besoin ba mona yo ozala sérieux na makambo osala comédie. Oui, c'est bien, c'est vrai, mais il y a aussi na batam mosusu quand même ozala sérieux, prononcaka ba mona yo très bien et kozala toujours malamu et encore malamu mingi. Voilà. Bandeko nanga lelo na ye lisusu na batoli kande boyebi mama Étoiline na yaka toujours na batoli aussi longtemps que bato ba bando senganga batoli na ko continuer toujours ko yaka na batoli. Na banda koloba toli pona ba papa, il y a beaucoup de papas ba o se plaindre pa mama Étoiline ba zolo ba keno basi na bango basungaka bango te basi balingi ko sala te basi bakomi ko vandela ka bandako bo vandela ka ba série ba o vandela ka ba théâtre na biso yango basi na bango ba o vandela ka basi bazolinga ko sala te. Bon papa bozo ya ko se plaindre basi bazo sunga ka bino te. Est-ce que bino bo sunga ka basi moni soki olingi mwasi na yo asunga kayo mwasi na yo a epola kayo ba tâche mususu ezalaka bien yo pe sunga ye o pesa ye courage. Imaginez yo papa ozola mukaka na mwasi na yo bolamuki na tongo bokendera musala bana bakendaka classe muto azobongisaka bana na tongo eza mwasi mais bino nyonso bokendaka musala boke musala tango bokozonga mosusu yo kuto silisi 16 heures ozongi na ndako ye ovandi na salon parce que tu es le chef de la maison otie télévision polele okomi kota la télévision mwasi na yo azosilisa musala plutôt 17h30 ti akoma ndako 18h30 tango azoya ndako abandaka kulamba abongisaka ndako asokolaka basani babilamba na yo anikaka il faut repasser côté mosusu abongisaka babiloko o bana bakomema lobi na école côté mosusu abongisaka ba uniforme bana nyonso tu ezotala kaka mwasi na yo mais yo vandi ozota la télévision et puis fin du mois tango ba futa mwasi mbongo wana na basi ebele ka ndenge ezalaka toteyaka toujours basi ebele ke tango tobalaka tango bobala na libala bozalaka toujours 1 + 1 = 1 mbongo na yo eza ya mobali na yo ya mobali na yo eza ya yo bafuti pe mwasi mbongo na ye ale bo utiliser compte bancaire moko na mbongo ekoti yo papa okomi na kobimisa ba mbongo wana okomi kopesa pe ba makango na yo bazoliaka pe ba mbongo o mwasi azoyokelaka pasi yango komi ko décourager basi ebele soko lingi mwasi na yo asalaka aepolaka yo ekozala malamu yo pe sunga mwasi bomimika ndenge ezalaka yo bimi muto liboso na musala ozongi ndako koti kotuna mwasi na yo mama lelo kolamba nini ona olamba Thomson bimisa Thomson na congélateur tia wana bana baza wana ba devoir osaleli bana ba uniforme na bino za wapi soki eza salite papa nika to yebi ba papa ebele ba nika ka bilamba bana na bango ba papa ebele ba sokolaka bana na bango oli mama na bino asokolaka bino na tongo ngamoko na sokolaka bino oyo sokoli bana otieli soki ko bongisa Thomson komi ko bongisa pe Thomson otie mungwa okomi pe ko kalinga tango mwasi pe azokota aye kozwa relève aussi déjà makambo ya bana na ba lunch box abana tokotia nini oba kolia lobby na école ale mama komi koyebisa yo ototia lipa totia boy yo moko komi kotiela bango
mbeto monike badra eza salite mama il fallait changer. Ah yo comme ozolamba kuna pesanga badra nga moko na changer. Et ça la bien au mona mwasi na courage okende ko sala e kozala. Mais ce que yo ozaka ko bimi musala o vanda télévision journal oyo et si la kate ozala ka utala ka journal. Bani kuna ka